Salut la balandinion soyada sate motivi soyez tous le bienvenue dans notre émission le loto yeli bino Pierrot Ndombasi tonton Loulou haha mwana bata bekama sila bisalu pomba scène wana tomoni bomonaki surprise aussi la salela qui est na musala awa siko mama Clacla mama Clarisse la femme en question femme mariée asaleli mwasi na ye asaleli lisusu excusez-moi asaleli su mobali ne surprise na kati ya ndaku ana wana baza elongo na famille na bango baza wana bomoni ba bisou oh Pierrot Ndombasi azopesa mwasi na ye Pierrot Ndombasi aza wana na mwasi na ye en famille quoi ba célébrer anniversaire na ye wana kuna tomoni tonton Omari Kabongo ami team ya batu ya Pierrot Ndombasi tozomona bazo s'embrasser mama Clarisse alobi opesi bien te bakisa lisusu mon papa les abakouk oh yes s'il vous plaît les abakouk pas de distraction film na biso déjà ebandi pas de distraction opération ngana lobaki ke ba 100k totikela ngo ba amitié opération ezakaka moko 200k. S'il vous plaît les abakouk tozo mona film na biso ezotala mateto eza problème ni tozo comprendre tes problèmes ngo soki ezo uta wapi so bazo signaler ngo pe soki eza nini toyebi te makambo esalamelaki biso na réclamation yango lisusu toye komona ngo awa na kati ya révélation me bakokoka te nalobaka toujours ke biso nde toza toza babakuku toujours fidèle au poste toza bana ensemble tobangaka eloko te baoyo baninganaka baza bana satana me nayebi ke ti film na biso ekoma na épisode nango ya suka tokozwa ba résultat ya bien alors abakuku nyonso esika ozali sala part na yo olingaka mam soza na eloko okoki kopesa ye te partager film tala ngo plusieurs fois yo moko na téléphone na yo ekosala biso kitoko makasi bozala toujours branché na kati ya Dasatemo TV bo continuer ko s'abonner ba like na bino et en plus bo sotaka ba pub na biso te s'il vous plaît babakouk nazo senga to partager opération ezaka moko 200k wana tomoni tonton Loulou elongo na mama Clarisse mwasi na ye ba passer une bonne journée merci.